IHP Media, la chaîne qui vous édifie. 2020, exactement, ezaki na 7h30. Donc, ndenge salaka na lamuki na ngai, mais moi fatigue susu na zongi su na pungi. Deke na tche mutu na mbetu, mbala moko nkolo amemi ngai. Molimo ebimi kati na ngai, na se retrouver na mokili ezalaki molili. Mais bien aimé, vision oyo ezamba liboso te na moni yango. Nkolo alobi na kelelo. Et c'est répété. Mais bien aimé, na ye komona mokili mobimba etondaki na molili. Molili moko makasi. Batu okoyebela bango kaka na bilili na mitu, mais ezala moi, ezala butu différence ezalaki te. Alors panique totale ekotaki na mokili. Batu bazala ko kima de gauche à droite. C'est comme si eloko moko ezalaki ko salama quelque part. Mais batu bazala ko yeba te, mes bien-aimés. C'était une confusion totale. Alors les gens couraient de gauche à droite. Ils plairaient. Bazalaki ko ganga. Bazalaki ko senga aide. Mais esika aide esengeli ko uta ezate. Alors ngai pe nazalaki na kati ya groupe ya batu wana. Mais nazalaki ko observer kaka. Nazalaki ko observer. Pe nazalaki ko tuna. Eloko nini oyo ezali ko salama. Mais bien aimé, soki otali na likolo ozomona kaka molili, mwa lumière ya mokie ozo permettre justement nzambe achaki kati na ngai pona mona ndenge batu bazokima de gauche à droite. Mais batu bazalaki kotambola lokola baveugle, bazomona te bisika nini bazokende. Moko na mususu bazalaki kotuta na moko na mususu. Mais bien aimé, batu bazalaki kokima na basaki na bango, bamususu na bana na mukongo, bamususu bazalaki kokende, ba voiture bande kotuta na gauche à droite. Mais bien aimé, j'étais là à observer ce qui s'est passé. Alors naye kotuna nalobi, mais pona nini nyonso oyo, nini ezali ko salama exactement? Alors nayoki mungongo elobi na ngai, otanga kite na Matthieu chapitre 24 le verset 19. Mais bien aimé, témoignage oyo ezali accompagné na ba verset biblique oyo moko na biso tosengeli kotanga. Na Matthieu chapitre 24 le verset 19, mungongo elobi na ngai, botanga kite na kati ya Bible. Ndenge na uti kolobeza continuité ya message oyo ngai na pesaki. Tangu batu bakomi na grande tribulation, confusion totale ezalaki. Alors moko na mususu bazalaki ko se trahir et l'un l'autre. Na tangu wana antichrist abandi kozwa déjà place. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Tika ete nzambe ya lola a pesa bino makasi pe a visiter bino na bisika nyonso oyo bino bozwami. Tika ete nkolo a pambola bino. Ngai kombo na ngai frère Aaron, nazali moko ya batu oyo nkolo abengi na bilanga ye plutôt. Na ye kokabola message très important oyo nkolo alakisaki ngai na butu ya le 12 novembre 2020 ya année passée. Mais nazalaki ko bondela nkolo apesa ngai ma ngeli po ete nakoka ko kabola vision oyo ye alakisaki nga à propos ya makambo oyo ezali koya
pe oyo ezali déjà ko salama na kati ya mokili awa pe na etonga na ye. Sans plus tarder, na sengi na bandeko nyonso bazali kotala yango bakoka kokabola yango. Na lobango tangu nyonso, tangu yo ozo kokabola message oyo ezali kolobela nkolo, ezali évangélisation, ozali ko contribuer na yango. Pe lola ekobosa na yote. Alléluia. Na profite na pesa mbote na batu nyonso oyo bazoko kabola pe bazoko tala ba message oyo Nzambe azali kochanga a cœur po ete na ko kabola. Oyo ezali plateforme ya nkolo kombo nango ezali Drink the Water of Life. Melama ya bomoi soki to chango na lingala ezali plateforme moko ezali toujours basé na ba principe biblique. Ezali plateforme oyo ezali ko senga pe ko préparer batu pona koya ya Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors na profite ko pesa mbote na batu nyonso oyo bazali na social media Brice na pesi mbote pe équipe nyonso oyo ya SP Media tika ete Nzambe apambola bino na musala bozali ko sala pe na profite na pesa mbote pe epa ya mosaleli ya nkolo na kati ya service ya media Papa Guy ekibumba tika ete nkolo apambola yo bokabola message oyo ezali message moko prophétique oyo nkolo alakisa inga me nazala ko bondela quand est-ce que oyo ekozala approprié pour ete na pesa message oyo pe semaine passée aye ko visiter nga alobi ke ngonga yangoyo loba makambu oyo na lagisaki yo oyo en fait ezali continuité ya message oyo Nzambe alakisa inga à propos ya lola ezali ya ofelete. Lola ezali ya ofelete ezali continuité. Mais avant to kende na message to senga assistant ya assistance à Molimo Monsanto pour ça Molimo Monsanto tokoki kosala eloko moko te. Seigneur tango azalaki na mabele awa ayebisaki biso ete azozonga pe akotindela biso un assistant. Ye mutu akolakisa biso pe akoyebisa biso makambu nini oyo tosengeli koloba pe nini oyo tosengeli kosala. Alléluia. Sans plus retarder, tobondela. Saint, Saint, Saint. Nzambe ya lola yo ozali alpha pe ozali omega. Ozali ebandeli pe suka. Tika ete message oyo olakisi mowumbu na yo. Ngate mutu nazoloba awa Seigneur. Tika ete o utiliser ba lèvre na ngai ponako yebisa mokili message na vision oyo yo olakisi ngai. Seigneur, simba motema ya moko na moko na biso namba message oyo po mokili eyeba ete ezali yo mutu otindi ngai. Seigneur, tikanga na kita. Continue komata otombo mana yo, oh Seigneur. Ndenge Jean le Baptiste alobaki yango papa biso tozali banani. Tika ete kombo na yo ekumisama libela pona libela. Merci Seigneur Jésus. Peto silikoloba amen. Alors mes bien-aimés, na butu ya le 12 novembre 2020, exactement ezaki na 7h30. Donc, ndenge zalaka na lamuki na ngai, mais moi fatigue susu na zongisu na pungi. Deke na tche mutu na mbetu, mbala moko nkolo amemi ngai. Molimo ebimi kati na ngai. Na se retrouver na mokili ezalaki
molili. Mais bien aimé, vision oyo ezamba liboso te na moni yango. Nkolo alobi na kelelo. Et c'est répété. Mais bien aimé, na ye komona mokili mobimba etondaki na molili. Molili moko makasi. Batu okoyebela bango kaka na bilili na mitu, mais ezala moi, ezala butu différence ezalaki te. Alors panique totale ekotaki na mokili. Batu bazalaki kokima de gauche à droite. C'est comme si eloko moko ezalaki kosalama quelque part, mais batu bazalaki koyeba te, mes bien-aimés. C'était une confusion totale. Alors les gens couraient de gauche à droite. Ils plairaient. Bazalaki koganga. Bazalaki kosenga aide. Mais esika aide esengeli kouta ezate. Alors ngai pe nazalaki na kati ya groupe ya batu wana. Mais nazalaki ko observer kaka. Nazalaki ko observer. Pe nazalaki ko tuna. Eloko nini oyo ezali ko salama. Mais bien aimé, soki otali na likolo ozomona kaka molili. Moi lumière ya mokie ozo permettre justement nzambe achaki kati na ngai pona mona ndenge batu bazo kima de gauche à droite. Mais batu bazalaki kotambola lokola ba aveugle. Bazo mona te bisika nini bazo kende. Moko na mususu bazalaki kotuta na moko na mususu. Mais bien aimé, batu bazalaki kokima na basaki na bango. Ba mususu na bana na mukongo. Ba mususu bazalaki kokende. Ba voiture bande kotuta na gauche à droite. Mais bien aimé, j'étais là à observer ce qui s'est passé. Alors, naye kotuna. Nalobi, mais pona nini nyonso oyo? Nini ezali kosalama exactement? Alors nayoki mungongo elobi na ngai. Otanga kite na Matthieu chapitre 24. Le verset 19. Mais bien aimé, témoignage oyo ezali accompagné na ba verset biblique oyo moko na biso tosengeli kotanga. Na Matthieu chapitre 24, le verset 19. Mungongo elobi na ngai botanga kite na kati ya Bible. Ndenge na uti kolobeza continuité ya message oyo ngai na pesaki. Tangu batu bakomi na grande tribulation, confusion totale ezalaki. Alors moko na mususu bazalaki ko se trahir l'un l'autre. Na tangu wana antichrist abandi kozwa déjà place. Aye koloba na di 29, Matthieu chapitre 24 verset 29. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais bien aimés, tangu na ye kozwa verset oyo, et bien après la grande tribulation, molili ozomona nde panique ekoti. Mais soleil ezalaki kopesa susu lumière te. Et la ligne, ezalaki pe kopesa lumière te sanza. Et ba étoile ezalaki kokweya pe ezali kotombe. Mais bien aimé, nini oyo ezali ko signifier étoile? Tozwa nanu le soleil. Le soleil et la lune ne donnera pas ses éclats. Mais bien aimé, le soleil ezali représenté na ba église ya mokili oyo. Et ezalaki destiné pour que ekwa ko pesa lumière na mokili. Et la ligne ezali nini? Sanza ezali ba gouvernement ya mokili oyo. Ba gouvernement ya mokili
bazo utiliser puissance politique na bango pona ko maltraiter population. Alors puissance ya soleil ya église eza lisusu te. Sengeli kolakisa lumière poko tambola malamu ya batu na mokili oyo bango bazali kosala yango te, mes bien-aimés. C'est ainsi panique oyo ekoti. Alors les étoiles ezali nini, mes bien-aimés? Kolo aye koloba les étoiles oyo ezali kweya ezali susu na puissance te. Esengeli pesa mwa lumière pona batu, mais ezali susu ezali ko symboliser ba juge et puis ba médecin. Lelo oyo jugement est commis tellement corrompu. Lelo oyo ba médecin ba perdre puissance na bango ya ki médecine. Mais bien aimé, tozali komona yango na malade oyo epesami ya coronavirus ndenge ezali kotambola mokili mobimba. La médecine est échouée pour kobimisa un vaccin qui est vraiment fiable pour traiter population. Alors c'est ça la signification que le Seigneur m'a donnée en disant que le soleil et la lune ne donnera plus les étoiles. C'est ça panique oyo zali komona. Mais bien aimé, tangu panique continue à un certain moment, namoni mwa lumière moko ebimi na mwa musika. Alors batu nyonso ba se précipiter na kati ya mwa lumière wana. Du coup, avion moko eye kobima. Alors batu bazalaki na sengo na kati ya avion. Et batu nyonso mitema ezalaki kokita balobi enfin tomati na avion. Mais bien aimé, tolanda malamu esika nini nkolo alinga amema ngai. Alléluia. Tangu tomati na avion, batu nyonso batie ba ceinture de sécurité na bango. Batu babandi ko placer ba bagage na bango oyo bazalaki nango na likolo ya nani ya ba armoire oyo ya avion na ba armoire. Et batu nyonso bavandi ba sepeli. Mais bien aimé, ngai pe nazalaki na kati ya avion wana. Alors quelques minutes après, avion est décollé. Tango avion décollé, mes bien-aimés, tozo tala mokili etikali na molili nango. Batu ba sepeli enfin tomati na avion. Mes bien-aimés, tobandi ko kende. Tobandi ko kende. À un certain moment, mes bien-aimés, et ko salama. Quelques minutes après, pilote, mes bien-aimés, apesi annonce. Alobi batu nyonso, bokanga malamu ba ceinture de sécurité na bino. Mutu oyo aza kotelema, azonga na place na ye. Parce que namoni na ba radar, tozali na tourbillon, liboso na biso, mes bien-aimés. Alors batu bamona ikeza nango tourbillon normal. Ndenge ba pilote ba pesaka ba annonce soki tozo voyager. Batu bake ko vanda na ba place na bango. Ba mususu me bien-aimé ba teti balingi ko kendo ko vanda te. Pilote apesi lisusu annonce pour la deuxième fois. Alobi na sengi na batu nyonso oyo bazia ko telema bazonga na ba place na bango parce que nazo mona na radar turbulence ezali makasi. Bokende ko vanda. Mais bien-aimé, batu mususu bafandi comme d'habitude, batu belepe bazalaka batetu. Tangu pilote asiliskope avion et bandi ko kende gauche droite. Et bandi ko kende gauche droite. Alors secousse makasi e bandi koya. Avion e bandi ko kende lokole lingi ko kweya. Pilote asali makasi pona ko maîtriser avion, mes bien-aimés.
kasi avion ezalaki incontrôlable. Avion ekomaki incontrôlable, mes bien-aimés. Ainsi batu babandi ko crier lisusu, babandi ko paniquer lisusu na kati ya avion. Mes bien-aimés, secousse ekomi tellement ya makasi. Bozo sentir mupepe ya libanda ezali ko secouer avion. Mes bien-aimés, ba bagage oyo bachaki na kati ya ba coffre ya ba bagage ebandi ko kweya. Ba bagage mususu ebandi ko kweyela batu na kati na bango. Et c'était la panique totale lisusu. Alors nga esika nazalaki na fandi, motema nange ezalaki nango na kimia nazo observer. Qu'est-ce qui se passe? Nani na kotuna? Mais bien aimé, nazalaki nanga calme. Et pendant ce moment, ba secousse comme tellement makasi. Ba elle moko ya avion e bandi kolongwa. Mais bien aimé. Ba ekai mususi ba avion e bandi kolongwa, mes bien aimé. Et pilote azalaki lisusu na contrôle avion te. Batu babandi ko crier. Moto nyonso abandi ko confesser masumu na ye. Mutu nyonso abandi ko belela nzambe. Mutu nyonso azali ko simba ba hôtesse. Mutu nyonso azali ko loba, mes pilotes, qu'est-ce qui se passe? Babandi ko belela nzambe, mes bien-aimés. Na kati ya avion ebandi ko baluka. Avion ebandi ko baluka. Avion ebandi ko kita, mes bien-aimés. C'était la pagaille totale. Babandi ko sambela nzambe. Babandi ko bondela nzambe. Babandi ko confesser ba masumu na bango. Mes bien-aimés, na yoki na litoi ba yoko pesa nga Proverbe chapitre 1. Tofongola ba Bible na biso, mes bien-aimés. Oh, randara ya bashia. Proverbe chapitre 1. Le verset 24. Tangu batu bazoko bele la nzambe. Tangu batu babandi ko crier. Alors, mokapo oyo eye ko pesa melangai. Proverbe chapitre 1, le verset 24, toko kita na se. Nzambe aye koloba boye. Étant donné que j'ai crié, mais vous refusez toujours. Que je tendis ma main, mais personne ne prête attention. Que vous continuez à négocier et n'avez pas accepté mon blâme. Moi aussi, je rirai de votre désastre. Je me moquerai quand viendra ce que vous redoutez. Quand ce que vous redoutez viendra comme une tempête et que votre désastre arrivera comme un ouragan. Mais bien-aimés, tous continuer. Quand la détresse, le temps décisif viendront sur vous, à cette époque, ils m'appelleront sans cesse. Mais bien-aimés, tous soulignez bien parti oyo, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront sans relâche, mais ils ne me trouveront pas. 29. Parce qu'ils ont haï. Dans la version Moussous, mais bien aimé, parce qu'ils ont haï la science et détesté ma connaissance. Ils n'ont pas consenti à mon conseil. Ils ont traité sans respect tout mon blâme. Ils mangeront donc le fruit de leur voix et ils seront gorgés de leurs propres conseils. Car l'apostasie de personnes inexpérimentées le tuera. Et l'insouciance des stupides les détruira. Verset 33.
Quant à celui qui m'écoute, il résidera en sérénité. Alléluia. Et vivra tranquille, sans détourner, sans redouter plutôt le malheur. Mais bien aimé, Seigneur aye koloba boye. Alobi tangu azotinda basaleli na ye. Tangu ba conseil ezoko pesama. Ekoti na gauche et bimi na droite. Ce matin, j'étais parti évangéliser na city. Nani mutako tala yo? Nani mutako zwa tract? Mais bien aimé, bazomona yo lokolo komi liboma. Tangu mosaleli na ye, basaleli na ye bazali ko ganga na ba YouTube. Bazali ko pesa ba conseil bazolo ba ke to bongwana parce que mokili ezali susu malamu te, mes bien aimés. Et comme inango lokola bino pe bozoko exagéré. Mon bien aimé na kati ya avion na moni panique totale. Aminoko mususu oyo mutako yoka te po ete nzambe aloba. Mais Seigneur aye koloba ake tangu ngana zala koluka bino. Bobo yaki koyokela ngai. Ngai pe na koseka bino. Pe ba kri na bino na kondima yango te. Alors mes bien-aimés, tangu nzambe aye kopesa nga mukapo oyo. Na ye komona en fin de compte avion ezoko kita. Et que avion est quitté na mabele. Alors par la grande surprise, avion est panzani. Moto nyonso azalaki éparpillé. Mais une grande surprise, ezana mutu moko akufa kite. Alors je me suis dit, Seigneur, obi kisibiso. Seigneur, merci beaucoup. Oyoki ba prière nangai. Oyoki ba prière abatun bazalaki na kati ya avion. Seigneur, aye koloba nanga na litoi. Alobi ba bikite. Mais parce que na kati ya avion oyo ezali na basaleli, mosaleli na ngai oyo intercédé po na ngai. Yango wana bakufite. Mais tina oyo ngai na bikisi bango okoyeba yango na liboso. Ngasiko na yoko tuna Seigneur mosaleli yango azali nani? E batu tu bayokaki mungongo wana elobi ke pona nini bobikite parce bokufite parce que mosaleli ya nzambe oyo azana kacha avion oyo ye muto intercédé. Yango wana accident ya avion me bien aimé ata mutu moko akufa kite. Alors tout le monde bazale ko luka wapi mosaleli ya nzambe ngo y compris nga moko nazo ko luka wapi mosaleli ya nzambe ngo. Alors tozwaki eyano kasi eloko nini elekaki pilote ayekolo baboye na kati ya radar na yebi parti oyo eza na mboka moko boye eza awa entre 6 à 7 kilomètres. Mètres plutôt, c'était même pas loin. 6 à 7 mètres de cela. Donc moins de 100 mètres, tokende. Lokola leleza dimanche. Mais bien aimé, bolanda bien témoignage. Nazo, tozo kende kuna poto kende ko bonde la. Tozo kende kuna poto remercier Nzambe, lo lenge oyo ye. Abiki sibiso na accident. Mais bien aimé, batu nyonso tozui ba bagage. Ngana zalaki na bagage te bato bazui ba bagage na bana na bango to bandi ko kende ba mususu na emotion na babandi ko lela ba mususu ba na emotion babandi ko lela kasi tozali ko pusana tozali ko kende musika te to moni arrivé ya mboka wana parce que c'était na kati ya zamba oyo avie kweyaki mais moi mboka moko ya mukie eza wana ekozala entre 300 ou 400 personnes de moins de 500 personnes na kati ya mboka wana. Alors tangu to bimi liboso na kati ya mboka wana toye komona mutu moko asa wana. Pilote atuni. Est-ce que eza na église eza alobi oui, église moko eza na kutu boye malamu parce que ba invité batu ebele. Lelo ezali mukolo ya impactation ya ba pasteur ya sika. Mais bien aimé, bolanda malamu. Esika nini Nzambe azokomema ngai. Tangu tobandi ko pusana. Tokomi pembeni église wana.
Ngana lobi ete ngana kokota te na église oyo. Pona yebi fondation nango te. Alors mes bien-aimés, Seigneur alobi na ngai yaka. Na memio awa po omona makamu nini oyo ekoleka awa. Ngape na sepeli na lobi ok lokola Seigneur a permettre nga eke balobi ezali jour ya impactation ya ba pasteur a sika. Tika nakoka ko profiter na assister. Alors mes bien-aimés, église wana ezalaki munene. Na kati ya église wana na liboso ya cher na ye komona eloko moko ya étrange. Eloko moko ya étrange mes bien-aimés. Hôtel ezalaki lokola baye kocha banani ba place moko bo lokola ba cercueil. Lokola ba cercueil. Mais ba cercueil wana ezalaki lokola babengi 3 prophètes et 3 basaleli nzambe pour que baya po ba impacter bango. Alors naye komona oyo azalaki ko déclarer po impacter batu. Abandi kosala ba cérémonie mes bien-aimés. Batu nyonso oyo bazalaki na kati ya église. Naba oyo biso tokutaki touti na avion. Toyeko baye kovanda na liboso. Église ezalaki ya kotonda. Batu mususu moye bakoka kovanda ezate. Alors babzui ba pasteur ya sika wana balalisi bango neti ba likolo ya ba cercueil wana ezalaki na sous forme ya ba tombeau balali wana. Ngasi kona mituni exactement eloko nini ezali koleka awa. Kolo alobi nanga tala. Mais bien aimé, babandi kosala ba cérémonie. Babandi kosala ba cérémonie. Du coup, namoni babandi kozwa ba poudre moko neti ya pembe. Babandi ko tchabango na misu. Babandi ko dessiner na ba misu. Du coup boye bazui bolimbisa be bien aimé soki bana baza pembeni. Bafongoli ba parti na bango génital. Babandi ko bimisa lokola ba spermatozoïde liquide ya pembe. Mais bien aimé, babandi ko tchabango na kati ya misu. Babandi ko déclarer et oyo azala ko impacter bango abandi ko parler en langue. Sikoyo tango so ko parler en langue, batu mususu bazala ko yoka te. Mais Seigneur a permettre ngai pona koka ko yoka. Mbala moko makamu nini azala ko loba. Azoloba na ye boye. Azoloba na bango. A partir à sikoyo boza déjà ba agent na monde ya ténèbres. Bokozala na puissance. Bokozala na puissance à répéter ngo 3 fois. Yondengo zaboy mwasi na akozala kaka ya yote. Yopendongo zaboy mwasi na akozala kaka ya yote. Tangu bokolongo awa il faut bo changer basi. Mutu moko azali susu propriétaire ye moko azate. Alors mes bien-aimés, ezalaki maloba moko esalinga pasi. Mais nyonso wana oyo azo ko impacter bango azo ko impacter en langue. Alors ce n'est que moi qui entendais tout ce qu'il disait. Mbala moko na yeko décider na longwa place wana. Seigneur alobi na ngai kolongwa nante tala eloko nini eko salama. Du coup na yeko mona batu wana batelemi mes bien-aimés. Tango batelemi ba changer apparence.
apparence oyo bazalaki tango balalaki neti na batombo place wana na place impactation. Alors ezalaki susu apparence moko te oyo bango balamukelaki bakomi lokola ba démon. Mais na libanda okomona bango boye balati kitoko na ba cravate. Alors na lobi na Seigneur, non, je ne peux pas continuer à voir ça lobi tala. Et loko na ko remarquer batu nyonso bazaki na église bazalaki ko beta maboko pe bazo sepela pona impactation ya sika ya ba pasteur a sika. Mais bien aimé, ba pasteur wana babandi ko sala basi na ba prophétie na makambo ebele ezalaki koleka déjà na kati ya église. Ba activité ebele batu basepeli po bazwi ba pasteur asika. Alors tangu na moni bongo na baluki na bandi ko kende na lobi na kozala wa te. Tangu na bandi ko kende, me bien aimé, na loboko nanga ya nani ya gauche na yeko mona place moko lokola ba prison. Baseli tu moko balati ba cravate balati vraiment bien lokola basaleli ya Nzambe. Nga kati na ngai na yeko yoka au fond du cœur elobi nanga eke tala oyo peut-être faut ezala basaleli ya Nzambe ya solo batie bango na prison tika na kende pona konda ko libérer bango pona ni batie bango na prison bazalaki 4 balati vraiment malamu. Tangu na bandi ko poussa na me bien aimé pona kende ko libérer bango à quelques mètres de guir bilongi na bango bandi ko changer mususu bandi ko koma lokola ya niau mususu bandi ko koma lokola ya bampuku do babilonge changer ya malamu te. Après na yoki mungongo elobi na ngai kotala lolenge balateli te bazali na bakati ya bademokati na bango bazali déjà ba oyo ba impactaki liboso avant ba oyo yo moni selo bango bazo mona ke bazo sala Nzambe mais or ba mikotisi na kati ya cage et que cage wana nde esika ba komema bango na lieu de tourment. Mais bien aimé, alliance eyeko salama na bisika oyo parfois ozoko kende mais misuno ezako kangama ozomona te eloko nini ezali ko salama wana justement pourquoi parce que bazali ko tanga kombo ya Nzambe. Alléluia. Alors tangu na moni bilongi na bango bandi ko changer na yoki mungongo wana elobi nanga bongo mbamoko na baluki na bandi ko kende kolo aye koloba na ngai na yebisa mokili na Matthieu chapitre 7. C'est horrible à voir tout ce que je vis dans le corps du Christ na kati ba église. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 25. Pardon, le verset 15. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Tangu nazoko baluka pona zonga. Seigneur apesi nga verset oyo. Alobi yebisa mokili. Oyo ezali ya kokoma na Matthieu chapitre 7, le verset 15. Toko kitana se. Méfiez-vous des faux prophètes qui reviennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups de rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais bien aimé, alobi bo se méfier na ba obino bozali komona basaleli ya Nzambe. Boko yebela bango na bambuma na bango. Mais bien aimé ko parler en langue ezali ya Nzambe. Kasi munguna azwi yango akomisi yango lolenge ya ko invoquer ba esprit pona impactation ya incantation.
Alors yango na photo sosola tangu nyonso soki tozali koyoka ko parler en langue. Est-ce que ezali ya Nzambe to ezali ya munguna? Le verset 17. De même, tout bon arbre produit de bons fruits, mais tout arbre pourri produit des fruits sans valeur. Un bon arbre ne peut porter des fruits sans valeur, ni un arbre pourri produire de beaux fruits. Nzete oya malamu me bien aimé, ekoki jamais kobota bambuma ya malamu ya mabe. Penzete oya mabe ekoki jamais kobota bambuma ya malamu. Mais bien aimé, atako mosaleli ya Nzambe azali ko prétendre que azali malamu na misu ya batu. Kasi soko landeli ye na se okoya komona ba misala oyo yangwana alobi. Ce ne sont pas, le verset 20, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, et à ton nom que nous avons expulsé de démons, et à ton nom que nous avons accompli de nombreuses œuvres de puissance. Mais bien aimé, bazali ko kansake, bazali ko salela Nzambe, nako prophétiser, nako sala ba signe, nako loba makambu ya lolenge na lolenge. Mais Bible akoloba na bango, Seigneur akoloba na bango. Le verset 23. Et à ceux pourtant, je les confesserai alors, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Seigneur, aba faux pasteur. Akoloba na ba oyo bazali kolata elamba ya meme kasi kati na bango bazali bankoi. Est-ce que to sunga ki batute na ba orphelina? Est-ce que to sunga ki ba veuve te? Mais bien aimé, lelo oyo batu bazoko kanisa ke na ko pesa la bolamu mingi nde yango mutu eko récompenser bango. Kasi Bible alobi, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ainsi. Bokende kuna nakati lifelo esika boko sala na grincement de dents pe boko tumba malibela pona libela. Mais bien aimé, na baluki na ngai na bandi ko kende tangu na bandi ko kende pona bima siko na mboka wana na yeko yoka mungongo lobi na tala na sima tangu na baluki na sima na moni lokola dove nani colombe ngana lobi oh merci molimo mo santo aye. Et bien aimé, molimo mo santo Bible alobi kaza lokola colombe pe azoko se manifester na lolenge oyo ye alingi, tout comme akozwa forme ya moto, tout comme akozwa forme mususu, tout comme pe. Mais bien aimé, lokola molimo mo santo akitaki lokola forme ya colombe na mutu ya Seigneur Jésus na sepeli na lobi qu'enfin molimo mo santo aye kosunga ngai. Mais loko na ye ko remarquer ezalaki mo musika soki nga na pusani ye pe apusani, soki na telemi ye pe atelemi nga le o. Mais tindio forme molimo mo santo soki nga na pusani nazokende ye pe apusani, soki nga na telemi ye pe atelemi. Azolinga siko abwaka neti mwa nuage moko boye ya pembe po ya ko joindre nga, mais nuage on aime bien aimé ezokoma te. Alors soki na lingi na kende kote na ye pe apusani akimi lisusu. Alors na tuni siko yo nga lobi oh, mais oza molimo mo santo pona nini balobi na nga na tala yo. Mais bien aimé, Nzambe aza Nzambe
akosaka te. Bible alobi na biso na 1 Corinthiens chapitre 11. alobi que Satan le diable se transforme en ange de lumière. Alléluia. Nzokande ezalaki piège oyo bango basali ngai. Balobi ke oyo soki abimi awa na yoki mungongo elobi ke soki obimi awa, soki abimi awa, akokende ko yebisa bango makambo oyo amoni awa. Il faut boboma ye. Mais bien aimé, tocha mokapo oyo na mutu na biso 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 14. Satan se transforme en ange de lumière. Lelo oyo ba prophétie ezobima de gauche à droite. Bato bazokoloba ke Nzambe alobeli ngai. Désordre ekoti na corps du Christ. Division ekoti na mateya pe na ba prophétie. Est-ce que ya solo ezali Nzambe mutazolobela bango? Est-ce que ezali ya solo Seigneur Jésus-Christ mutazolobela bango? Mais bien aimé, tobosana te. 1 Corinthiens 4:4. Alors que non, totangango, j'aime ça. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 4. 1 Corinthiens 4:4. Alors biboye. Un Corinthiens 4:4. Mais bien aimé, c'était vraiment effrayant. Il y a expériencer. Pardon, pas 1 Corinthiens, mais 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens 4:4 à l'obi. Chez qui le Dieu de ce système de choses a aveuglé l'intelligence des incrédules pour que la lumière de la glorieuse bonne nouvelle concernant le Christ, qui est l'image de Dieu, ne puisse pas percer. Alléluia. 2 Corinthiens 4:4. Alors que le Dieu de ce système de choses a aveuglé l'esprit, l'intelligence des gens pour que la glorieuse donc le Dieu de ce système de choses. Le tango batu bazali kolobake Nzambe alobeli ngai. Le tango batu balobaka Seigneur alobeli ngai. Ngana esitaka te. Nandimaka nyonso. Boyebi pona nini? Parce que diable abengami pe le Dieu de ce système de choses. Nzambe nini oyo ye azolobela. Soki alobi ke Nzambe alobeli nga Nzambe nini oyo ye azolobela. Est-ce que kaka oyo aye kokufela biso na ikuluzu Seigneur Jésus-Christ ou bien ezali Nzambe ya mokili oyo? Mais bien aimé, c'est un Dieu de ce système de choses. Yende mutu azoko aveugle babiloko nyonso wana. Yangwana Seigneur Jésus-Christ alobi na biso, il faut tozala na discernement. De tester chaque esprit si réellement cet esprit vient de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, tant qu'on a comprendre que ezalaki na molimo mo santo te, mbala moko na déclaré ngalobi na kombo ya oyo azali kolo pe oyo ayaki kokufela biso. Au nom de Jésus-Christ, na pamelio na kombo na Yesu. Tant kaka na lobi bongo mbala moko kolombe wana salaki soi-disant kolombe et ko changer siko na niao moko munene. Après mo lili moko e salami place wana après eye ko limwa. Mais bien aimé, c'est ainsi donc. Na ye ko longwa na vision wana. Mais bien aimé, tozali ko vivre na mukolo ya suka.
Il faut tosala tellement attention. Nzambe azokolobela bazi koya na ye na ba serviteur na ye na ba servante na ye. Totika distraction mes bien-aimés. Vision oyo tangu na mona kango ezalaki tellement effrayant. Mais nazalaki kosambela Nzambe apesa ngai quand est-ce que ako permettre ngai mes bien-aimés po ete nakoka koyebisa mokili. Yango wana totanga verset ya suka. Révélation chapitre 18. Oyo ezali verset Seigneur Jésus-Christ apesaki non na vision oyo na moni kasi aza kolobela ngo tangu nyonso. Révélation chapitre 4. Révélation chapitre 18, le verset 4. Et j'entendis une voix venant du ciel dire: sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer avec elle à ses péchés, et si vous ne voulez pas recevoir votre part de plaie. Verset 5, car ces péchés se sont annoncés jusqu'au ciel, et Dieu s'est rappelé de ses actes d'injustice. Comme elle-même a rendu, et faites-lui 2 fois plus, oui, 2 fois, le nombre de choses qu'elle a faites dans la coupe, où elle a mis un mélange. Mettez-lui 2 fois plus de ces mélanges. Mais bien aimé, Bible a dit que sortez au milieu d'elle. Le milieu d'elle, mes bien aimés, est à Nini, ezali Babylone, ezali soi-disant koloba liloba ya Nzambe. Bible alobi na biso ke tobima kati na bango. Parce que kanda ya Nzambe ezali koya. Kanda ya Nzambe elingi koya. Pour que ba participer te na mabe oyo ekokomela bino. Mais bien aimé, alobi ke kanda ya Nzambe ekoya 2 fois likolo na bango. Ekoya 2 fois likolo na bango. Mais soki bino bolingi bo participer te na sentence oyo ya makambu ezali koleka kati na ba église wana bino pebo yangwana azobeta kelelo aloke bo bima kati na bango. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Toka bola message mes bien-aimés. Tika ete Nzambe apambola bino. Tika ete kombo na ye ekumisama. Oyo ezali message Seigneur alobi na ngai pone ako partager na bino. Na kanisi mutu moko aza beni. Toka bola vision oyo Nzambe alagisi ngai. Na ba église oyo ezali soi-disant ya corps du Christ, mais en réalité bazali ko se cacher, baza déjà ba antichrist. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bondela le bake Seigneur pesanga imakasi, pesanga esprit ya discernement, pesanga i sagesse, fongolanga misu na mona mokambi na ngai aza nani. Fongolanga misu na mona mokambi na ngai aza nani. Est-ce que azali akopona mana Nzambe to azali kosala makambu oyo ya kobombama. Molimo mo santo ako se révéler na yo. Alléluia. Yangwana tozali kobela toujours mbela. Soki mutu nyonso esika zo sambela amonike esika wana eza malangement ezate. On continue toujours kolota bandoto mabe. On continue toujours ko ata Bible kutu lolenge okomemelango lolenge pe kozongela na ndako ata verse moko yebaka te. Tangu yango yo me bien aimé.
bobenga numéro eza na se. Numéro oyo bokozwa sœur Linda. Tozali kobondela ensemble. Tozali kobondela ensemble. Nzambe oyo akeli likolo pe mabele. Pe tozali komona ba solution na ba problème na biso. Mutu nyonso azalaki na ba difficulté. Azali ko témoigner ke Nzambe ya lola azali. Pe kimia ekokota na mabota na bino. Merci Seigneur Jésus. Numéro eza na se. Yango tosengeli kobenga. Merci. Seigneur, merci Nathan oyo pesi biso. Merci au Seigneur nako fongola biso miso. Nako lakisa biso makamu nini ezali ko salama na nkuku. Pesa biso makasi au Seigneur. Tika ngolu na yo ezala likolo na bana na yo. Yokela bana na yo mawa au Seigneur Jésus. Ba oyo bazali na ba lokola ba aveugle. Na bisika oyo bazali ko melisa bango ba maya mabe. Bazali ko kansake bazali ko bondela nzoka. Bazali ko bondela te papa fongola bana na yo miso. Tika ete bako kobima bisika wana. Salisa bango Seigneur. Visitez bango na ba vision. Merci Seigneur. Tika ete kombo na yo ekumisama. Pona libela na libela. Kangola bana na yo papa. Mikolo etikali eza mikolo ya suka. Soki yo intervenir te Seigneur nani mususu. Au nom puissant de Jésus. Tosili koloba amen. Tika ete Nzambe ya lola apambola bino. Tika ete semaine nyonso ezala malamu pona bino. Bisika nyonso boko chama kolo na bino epesamela bino. Na kombo na Yesu Kristo. Tokutani prochainement. Shalom. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.